awa tomoni ndenge bakutani yoka bango ba projet silaka te ba projet ngo ezalaka bango mibale na nsima ndako lobi lebe komona moto akufi masasi pe beti nzoka Levier Lawrence azosala chasse abombi secret ye pas bombi secret mais ba ye mais côté na ye ba secret zosila te tela kotoyi apesika code potebi de jelongia moto azu code bandeko elongia kuluna azoko opere na bato aboye po asilisaka ba nyonso baza nzinga osali très bien malamu kasi oyebile ko moko na likambo ya koboma soki obomi moto ayebi continue koboma bato bayebi eza mpo na kobatela secret bon oyebia naza tueur professionnel mpe nayebi soki nabomi naosala mosala na ngai yango wana babenga ngai moto masolo ilobela ngai kombe ozala yango wana très bien bon naza moninga na nga moko Henri bon nde bandeli nga na Henri tozalaki bien na baprojet yango sikoyo Henri c'est comme si azomwanga lokola boss na ye te ngai namemaki na masolo maba awangani ngai c'est-à-dire ye aboyi mosala na pesi ye bon sikoyo kope ya ndenge nini bango na bango bayokanaki wakopanza secret aza na ngambo bazaki misato notamment ye moto pazalaki suspense babaluki bango na bango asutuki nzoka moto na manduki okotina moto kondenge nini etali yo te ngai bapesinga mission coup de feu abomi mibale batikali Levier Lawrence na Henri voilà likambo moko te na mokili oyo babengi secret koyi kotika bato na kimia sima ya secret bato bakomi kobomana un tueur professionnel azolia bambongo mikolo oyo yenda azozwa ordre pa ya Levier Lawrence après opération voilà alobi yo peza obonga na mosala oyo webos osali bon boulot na sepeli na kati mbongo na nga kokoka eza kokoka mosala oyo nde ezoboma bato yango bazofutela ye mbongo nde kokeba jugement eza likolo na yo esili te akekanisa namoni Henri nazaka na sécurité te na moto oyo nakanisi ye pa azosentir ke iso nga nazali awa mokili yango esasiko kaka c'est comme si zamba yango ekomi molili makasi pe jamais un lion akopermettre banyama pamba batiaka ye kaka sikoyo boye na kosala nini na ntango oyo c'est le temps nga na agir esengeli mpe nasala ngombango oui moto atikali na ye Henri bazalaka misato moko akufi Henri na ntango wana mpe azalaki na ye kotambola azongi suspense nzoka mission bapesi moto moko na nsima esengeli baboma bato nyonso bayebi lisolo et voilà danger komolanda bango ntina baporte ndako moto masolo mpe ye mpe moto moko très prudent ye mpe bien armé ayebiki ekoyinda na moi to na butu ayoki ka mouvement asentir quelque chose nzoka batindela ye tueur professionnel nani aza wana bonga kondima ata yo moko vraimen kondima te suspense nani akweya keba coup de feu moto bafuta mbongo pamba te très bien entraîné Henri akufi moko atikali nzoka parcours ya vie na biso Lawrence bato bayebi yango te azobeta lisolo na ntango oyo tela masolo esika leka c'est le temps nga mpe nalongola sikoyo moto na suka mpe secret ekozala susu te nga mona kotikala je suis le lion nga nde na kogarde secret tela moto oyo azosala mabe alingi mabe nyonso etikala kaka ye moko bato nyonso basila po secret mpe kende
Atako tu la Bible balobango malamu que les royaumes des cieux et ça pour la violent. Que ce sont les violents qui s'en apparent. Motabolembo dans le royaume des cieux à la terre. Alors c'est ça c'est le moment. Nazo kende siko yokozwa iloko ebongi po na ngai. Ezala na makasi na malembe na malobato na négociation to na force. Eloko yango azolobeleza compagnie oyo patron na bango azwi décision apesa bana na ye. Masolo oyo tala ndenge tobandangi ne bandeli. Nzoka moto moko atikali. Na mokolo yango pe tolandi ndenge tobandaka filme na biso. Bandeko confiance oyo nzoka ibomaka. Baninga opesaki confiance na mosala. Babandi ko boma. Balongwe na se babandi ko matalikolo. Papa na biso toyebi lisolo ndenge bandaka. Le patron ya compagnie par hasard na nzela zaki kotambola. Na nzela na ye amoni mwasi azemi. Amoni pe mwana mobali moko pembeni. Sirima bazoluka esika baluka mwasi abota. Likamani liko papa asana zemi. Ebo siko boso telenga na likambo ndenge nini. Mais hôpital moko za na se, hôpital za oya, ça va, yaka. Tala tata na Morgan. Tata na Michael, mokolo compagnie. Histoire ebandaka boye. Nzoka nde batelaka motambo. Nzoka monduki eyaki kosukisa masolo. Coup de feu. Akufaka boye na nzela toyebi lisolo. Ndenge masolo oyo ebetami tomoni siko ndenge basalaka démarche. Baye bakotaka likambo yo, baye bazalaka na kati ya affaire oyo. Ti babomaka patron na bango. O bandeko. Oponi bato oyo kosala na bango mosala. C'est vrai confiance ezalaka, mais kaka confiance yango nde bomaka. Après liwa ya patron na bango, toyebi lisolo ndenge bandaka. Très bien, bon boulot. Oza un bon tueur professionnel. Bongasa mutamaloba, nazaka bien. Soki na lobili loba, sima na sala kango. Mbongo pe ya tueur professionnel. Makile tangi ya futami. Ah. Tela moto azaki acteur na film na tango wana. Alobi jamais na kobomba moto aboye. Coup de feu. Aye ko abattre le tueur professionnel. Yemo katikali na terrain. Ah, asepeli siko lokola ba nyonso bachela ki kaka balongwe. Baye ba ki affaire ango pe balongwe bakufi. Awa azo sokola. Nine tikali. Oh, so eloko tikali lobaka l'héroï. Soki pe moto atikali kanisa ka bien l'héroï. Po ya zanga ko kanisa te moto atikali na faire. Asu tuka boye mbala moko na kati ya douche. Misu ekufi mbala moko azo ebate. Ebandi ndenge nini? Ebandi wapi azo sokola akomi aveugle misu ekufi. Nzoka tosalaka mabe na mabele tout se paye ici bas. Oyo tosalaka yango kaka ezongelaka biso. Nyonso tosalaka pe futaka biso. Mokolo yango kaka mbala moko miso ekufa. Nzoka ye pene lifuti na yabiki te. Makila ya bato na maboko na ye. Nzoka nyonso na kaka pona mbongo ya kompani. Araignée atonda. Omoni makambo nyonso. Omoni ndenge na bomaka pe papa na ye. Tala ndenge na so souffrir lelo likola makambo oyo. Tango Morgan ayoki histoire à comprendre banani ba tueur. Banani ba assassin. Na tata na mona ba eko tubela. Pe banda wana. Vie na ngai koma misérable. Nazo souffrir naza na pasi. Omoni exactement eloko ebominga misu lelo. Siko balimbisa. Morgan ayoki. Nzoka tata oyo Lawrence abomi tata. Yepe mwana akeko boma mwana. Des assassins na famille moko na kondima te. Oya azawa kondima te. Nani ngai na kondima te. Tango Morgan akena kanda. Asiliki bande ko tala histoire. Bango pe bampaka balobi moto tomboki boy. Azongi mbala moko na likwangola. Azonga na likwangola na Tramontina. Alobi na ko papa moto kufa. Nzoka bango mibale basase. Tata nga kufa nzoka ye. Mleki nga ndeko nga kufa lipasa nzoka ye. Bato mibale baye kosenga bolimbisi. Ya bimisi machette.
elinka koloba ke aza na motema kolimbisa te. Aboyi kolimbisa ekomi ya masolo. Morgan nayebi ke oza moto moko raisonnaka pe ozalaka pe na bongo na yo, mais nayebi ke oza moto na nga pe ondimela ngai na masolo na kobetela yo. Nalingi sikoyo salanga ka faveur moko. Oyebi ya faveur basenga ngo pampamba boy te. Soki moto asengo faveur oboyi wana elingi koloba ke oza pe moto moko bongisami na motema te po basunga yo. Kanisa nga na ministre na sengo faveur. Nalingi otala bien na makanisi na yo. Na ba sens normal, pesa la raisonnable. To gérer likambo na malembe. Nandenga kiba master. Bongo na suka. To lukate to condamner motukati na biso. Mais linka kwa sire yo. Nazoloba ndenge pensa naza awanga moko témoin. Obi na ministre Stephen asana mawa lobi pardon. Nandimite kaso senga pardon nandenga malamu. Ngana koboma yi. Pe na yebi ke li philosophie lande bembe na yi. Yende moto abandi. Ce n'est pas le moment ngana libisa yi. Mais po na yo kokasa teke naza zoba nayebi esika yo otiaka motema na yo. Yo pe ko empêcher nga te leloko na lina sala. Soko meki nga pe na kokitisa yo na kotala te ya mafu. Wana na zebi seza vérité. Pardon, excusez ngai. Nzoka molimo vengeance se kota. Molimo vengeance lingo sala. Ba loba ngai pe waya waya. Obangisi ngai. Nga na raisonnaka na nga na moto mo raisonnable. Mais yeba ke ozoli na Satan aza na luta molaia. Po oyo azokanisa yo yebite. Bato nyonso pembeni bango mopesa ba conseil. Balingi bakitya makambo na kimia bato si bakufi. Nzoka azakane bakoto oyo. Akeko yebisa Steve. Oh, tala moto langa Steve. Oyebia naseli ba sagesse nyonso. Naseli penza makambo nyonso oyo esengeli po motekitya motema. Oyebia tina zoloba nakasi kutumutangazo yo kangai na baye oyebi ke tina lobi na lobi nzoka nyonso wana pamba ekoti na litoyo yo bimi na litoyi wana eloko te oyebi ke motoyo nakati kutu nazofantisa mutu moka raisonnaka oyebi ke tia fanda nzoka basemblant ayoki ngai tata moke na kipe te likambo te. Na kamwe mutu angwa boy koyoka ngai amena senga kutu ono na meka kutu kotelemela ite alobini webike amena sesu na yo soki moto alingi guerre siko na minute to peselo kwa so senga oui soki alingi ameka ngai ngape na za mobali lokola ye boni boyeko na fanda boyete na talaka ye asalo alingi comme ça ngana loba dini keno ngana na sali mabe o balimbisa katea donc na minute ko ako tala to beba na eyinda tala so guerre ngape guerre no tikelete no lembisele pete boni kaka bango pe balobi tozela abandi tozongisi toza prêt oye ko ya Stephen alobi ako lembate akopesa pe defete na ngambo na yete alobi ye pe nani balimbisa kati Yemtabana mabe na mokili. Alors que c'est lui l'assassin. Tata na eli susu mobomi. Tel père, tel fils. Makambango tolobaka yangwana. Nsoka na yena tata bazana makila bato na maboko. Na tata na mwana babomi na famille moko. Oleba ndimator babandi koloba guerre ekozala guerre. Na minito oyo kokomela ye azobosana parce que biso to ba batumo basakana na biso te tala bagana nalobi alobi malamu mais conséquence magamba alobi ayebite nafanda natala ye boni boyeko
Natali ka beb muta ya betinga lisasi na mutunga pe na ndimi. Ekomi nini yango? Wano yebinga ndambo soki guerre toke na guerre. Yemta bani makambango. Abang sanani. Abang seba misusu babiso te. Pona minute oko eko ya. Il faut la décision ngambo na ngambo, ba décision ezopesama. Morgan a sengi nini? Alingi guerre. Bon d'accord. Biso pe to bato bitumba. Ndenga bandi, ndenge pe kozongela ye. Eko suka wapi bandeko ngambo na ngambo kande mati. Na moto za na raison, na moto za na tort. Bakomi koswana, bakomi kobebana. Voilà bato balingi torte na mokili. Alobi mbome na senga ite. Na lobi na malembe bobo ikoyoka. Ngai pe na zozela. Na ministre go aya tozela yi. Bon. Eko suka opi bandeko na zomo na likamboyo. Entre Steven na Morgan esengeli moko alala. Po soki bango mibale bazaka kaboye bazotelema bazotala. Makambo ekosila te. Ezosenga moko alala basa epau. Moko akufa moko atikala. Bakanda nyoso mokile mati. Bato oyo basengi pardon balobi lokola pardon boboyi. Siko tolinto ke nango na ndenge na biso. Lokola toye na malembe boboyi koyoka biso ça va. Ekolela, ekoyinda. Wana évangile selon Steven. Pour ndenge bakimi machette balobi toboyi liwa ya machette. Toboyi liwa ya machette. Epai bakutani chisom na Morgan. Na iko bondelo pardon na kombo na Nzambe pardon. Luka kimia na makambo ko, mais exactement loko nazoluka yango lati. Oyebite. Obosani nazoluka kimia na justice. Nazoluka evanda na kimia na justice. Ya Morgan pardon. Na ba manero te. Soki pone loko msozo silika. Kanisa quand même Zemia et Gabriela. Soko bomi Steven. Si malango tata a okufa mwana tika lipamba. Atika lo fele. Zemi wapi? Gabriela zana Zemi. Oh. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Oui, ils ont bongo. Docteur a confirmé qu'il y a Azana Zemi. Azana Zemi a 5 mois. Non, Nandibite, c'est un foiré. Mais comment ça? À quel docteur t'es fâché? Bon, aussi le mangaboueko, toka qui bien, qui est là fortement. On dit qu'on sait fortement. Si on a sima, au kosingai, pas le salaire qui a côté. Jeune homme. Ngai jamais na kosa lango. Ezali contraire na musala ngai. Oyebi bien. Awa nazosa musala pona bikisa bato. Awa na bomaka bato te. Soko lingo sala meurtre. Kene na basase kuna bo kene goyoka na bo sala meurtre na bino. Na boma bato te awa. Bima awa sino na kobenga la police. Bima kende. Oyebi. Oza enfoiré. Kende na yo, vas-y. Bima biro na ngai. Nzoka docteur asalaki makambango te. Avortement sala makate. Morgan na kamo nzoka zemengo ti lelo zaka ba obetela ngo masolo. Après cela, Gabriel a komi mawa. Bolinga mobali soki ezongi. Mais mobali ngo c'est l'assassin. Abomi tata na yo na yaya na yo. Mwana na libumu mwana na ye. Bandeko ba question belé mes réponses ezate. Avandika yemoko. Tala ba raisonnement belé. Mowe ya biminzoka Michael azawana. Esprit ya Michael ezongi. Atali patali. Suspense. Alobi Michael. Ndeko dangai. Kende tuna Morgan. Pona nini? Alinga boma.
mobile na yo Steve. Michael, mais Michael, c'est parce que likolo liwa na yo. Parce que Steven na boma ki yo yango ne yepa linga boma. Alinga boma Steven. Ah bon, parce que boma kinga. Mais nazongi déjà. Pe nazana yo na kati, naza kokufa te. Mbanu. Michael. Alobi azongi na forme ya mwana na libumu. Oh. Yo ya yeleki. Mwana libumu egali yo na yendenge nini. Nsoka tanga yoki makambo confusion. Mowe ya bimi. Michael asekui. Oh, eza bandoto. Tala Morgan alali. Nani aloti? Oh, est-ce que Morgan mutaloti ndoto to ndenge nini? Eza ba révélation. Moli momo kwezo pekisa Morgan asa la vengeance. Aloti ndoto. Soki pe yemte aloti tolanda. Aloti ndoto amoni Michael azobela leki na ye. Azobela Gabriel tika vengeance. Morgan asilikate nazongi deja na kati nazana libumu. Suspense. Ayokela molimo oyo akitisa kanda. Atika makambango kaka boye. Yokanga Steve. Na makamunano silite. Esili nano te. Parfois, oeshapaki mbali boso. Membala mibale okokima te. Wana nazoepisa yo tala. Yo. Kanisa. Na makambo sali okondima te onga na kosala yo. Mbala sima tokutana te na promettre yo. Mbano. Nzoka bakandeza kaka. Sikoyo. Makambo ko suka ndenge nini koti wapi? Morgan. Sikoyo zo bakinga pe na za mwasi okobala. Zana kimia. Tena zana tante mbona makambo tika ngai. Ce n'est pas le temps. Siko ozote ngumukoni. Tufaje kutana ba parana ngai. Mamba libale ezo umela. Soki na sisi nano likambo ya cet enfoiré. Ah bon? Tango ozana tango ni siko lingolo bela makamla ngai. Otiki makamla ngoko peka makamba bakanda. Bandeko na bolingo sili sukali. Elongia mwasi bandeko komi mabe. Kanda oyo ya vengeance. Elongoli eba sentiment kimobali. Mwasi pa bandiko lela. Nene komo zanga boy. Boni bolingo komi kokonda boy. Nzambe akoti couloir ngo. Couloir oyo jeté. Ba opération na bango batu bakufaka makileta ngaka. Nsoka ayoka nina bakuluna. Akeko yoka na ba yakuza. Bango bato masolomba na moko action. Yepe Morgan na bakanda tela bisika kei. Bon, likambo esenge tozonga simate. Esenge tokende kosilisa ngoti na suka. Nandimi ke bino bayaya boyebi ke eloko ezosela biso. Nezo tozokende kuna biso nyonso tokwesa bango. Oyo eza ntango na ngai mpo nasala vengeance. Mafu ekosenga nga nini nayebi te mafu. Ah bon? Voilà keko réunir ba force na batu moko. Moto azonga sima te. Kino nga na kosilisa vengeance na ngai. Bon, est-ce que boza nanga? Ouais, yo loba kaka, tala kaka. Voilà. Ekomi ya lisanga. Webeke ngambo na ngambo moto alali azate tala kotoy. Yepe Steven azupe bana mai na ye. Yepa lobi tozozela wako mekazana ngo. Awa minduki kuna manduki. Bandeko.
oyo komi guerre ya nini? Guerre ya vengeance. Voilà, bato bakotisaka kanda bazalaka prêt ya kobeta lisasi baboma. Alors que toyebi ke oyo bakufi déjà eleki ebele. Steven alobi nga mpe naza prêt. Soki akoboma susu. Oyo abomi eza moke. Aza prêt aboma mbala oyo. Baza koya motuka ekoti kote wana. Coup de feu. Mwana nzoka c'est la guerre. Morgan très fâché. Morgan aye malembe te. Ah, action bandi bandeko. Ekomi action. Coup de feu na sima. Asasi bango. Asasi bango kosasa. Ah, makambo tobanga ka nzoka yango ekomi. Coup de feu. Makambo tobane ko banga yango ekage banditi. Nani akobika? Nani akolonga? Voilà bandeko langage ya bato oyo basima manduki. Confiance oyo ebomaka. Masole uti mosika ekomi na terrain babetani masasi. Coup de feu. Na Morgan na ngambo, Steven na ngambo. Suspense. Awa bango babandi boye tokata commentaire oya ko gagner oya ko longa alonga bango nyonso bakotisi kanda tala bisika tosuki yango ndeko kanda na yo yango ebomaka yo osala makambo ebele parce que bandaki na kanda elela ye pa lobaki na kotika te awa bomenase boluki guerre bozela ngai. Et voilà guerre oyo babane kozela banda kala. Bayebaki ke un jour ekosuka boye. Mais awa bakomi na terrain moto moko alonga moko akweya. Coup de feu. Moko alali lisusu. Nzoka kufa kite lisasi ya suka yango nebomaka. Moto moko atikali bato mibale misatu po entre Morgan na Steven bango nde bakata likambo. Ba beau frère basima masasi babeta masasi basima manduki balobi likambo na famille toche mopanzi oza likambo ya justice obomaki biso pe tokoboma.
bandeko liste komi mokuse basalaki ebele bitumbe bandi bakobandi kosila. Ah, terrain combien kokauka? Nani atikali Morgan? Nanani na yebite? Ah, suspense. Oh, bana mai nyonso basili. Oh, yango susi na nini? Bakulu na bakufa ya bandolela. Morgan, ebi motozo lukasa kufi. Kende l'hôpital. Kende tala ndenge na botami na zongeli bino. Michael. Oh. Nzoka nde mowe ya lobi kesi na zongi. Na botami kende l'hôpital. Oh, Gabriel leki na bango nde mtaza na zemi. Maloba mowe izwango pe na valer. Eloko tikali yango yo fara. Nani akosede moko tikali. Morgan. Oui. Ngande munabomaka ndeko na yo. Ndenge na prometaka kena koboma pe susute. Soki olingo vangeli wa ndeko na yo. Alors, vas-y, tire. Bomangai. Naza pre na kufa. Andimia kufa na yeko. Motuka ya nani oyo? Bango pe bakote wana. Ah bon, ma beau frère. Ah, La police merci baye. Bakomi boye Gabriela pe lazemi akomi. Aye ko batela kaka chéri na ye. Ngape na prometaka ndeko na ngake na koboma moto ya bomaka ye. Pe na ko garder promesse wana siko na sala yango. Coup de feu. Mwana bendana. Mwana bendana batika bande ko fale fale ba lexeka moi minutes. Nde Steven akufi na masasi. Abiki. Moi si azemi pe akomi koto vraiment. Esika masasi zobeta. Abangi ta komi, mbala moko ko mikali. Gabriel na mabele na zemi na libumu. Zemi eluki makambo. Toko man hôpital. Tout le monde a docteur. Docteur, qui sommes à Sakiwana? Alors, ça va? Ndeni ni kasiko, hein? Ndeni ni Gabriela. Bon, tout va bien. Bon, anaebi kasene malamu. Nabi ke kalamik tago agobota na yi. Bon, ça va. Nazo zelo moko nazoya. Gabriela d'hôpital. Tozo zela. Mwana botama, libota pe ya monene. Balongo la souci ya Michael wa kufa. Basepela lelo soki mwana botami. Siko ndeni niko infirmière ndeni niko Gabriela ndeni niko aza bien. Et en tout cas aboti bien, aboti mwana mobali. Aboti mwana mobali. Merci. Bandeko misusu ndekote l'hôpital. Tala tenia mwana mwasi. Mwana mwasi a chauffé mabe. Alati bilamba ndambo. Ezanga itisom. Bon, nalingo ya l'hôpital pardon, yaka nan bangu. Ah. Sango tamboli Gabriela boti mwana mobali. Natango na pe Morgana yeko luka ayeko tuna. Siko nene niko. Leki na ngai. Leki na ya boti mwana mobali. Ah, merci Miguel. Nakomone siko pardon natala yi. Bon, siko komona itezela nanu ba bongisa basa nanu oisenge basala. Natango moko tokobenga yo, ça va? Hôpital epesi pesango. Enfin bato bakitsa motema. Ye pa ye tata na mwana pe aye. Docteur nini ni Stephen aye.
Yo, otuna nani hao? Mwa nani otuna yo? Oyo kiti ya Morgan tika ngai. Coup de poing. Okati sili. Okati sili awa. Coup de poing. Malembe, messieurs. Mbala moko pesi bakanda. Suspense. La police à côté. Pas un geste. Moto ningana te. Baye kokanga moto nyoso. Et voilà bandeko. Lisolo ya film na biso. Bakanda ekosuka na la police. Mais quand même mwana botami. Mwana oyo babenga ikaka na kombo ya tata na ye. Malanda makamba tata te. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci na baye nyoso balandi film na biso confiance bomaka. Ezalaki bongo plaisir pour na yo. Na wabino Didier parfait sans défaut sans tâche, zéro faute ni correction. Merci ba numéro mosusu za kozela yo tolanda.